Oui, bandeko balandia to comme wapi ndenge te mesina kokuta na biso na bino bandeko na bandeko yanga lelo to kutani susu moko mwa lelo. Nazanga moko te, nazanga de ngene penge Fofana to ko sola masolo ya mboka ba solo oboko za bino baso ya actualité ya mboka na biso Congo. Ndengo na ngai penge Fofana mbote ndeko. Mbote bona mboka Didi. Comment on appelle Nakatanga sorti à mon mboka Ramazan Shadar qui a annoncé que non Joseph Kabila a zozongela scène politique à force to éviter ceux qui abosana ki ango ceux qui pendant 18 ans nini o akanaki ko salate oyo azozongela zusu avec force mon mboka Didi ki to ko sola pe masolo ya accident e bo imbato bele ko na nzela mbanza ngongo to ko sola pe masolo ya porte-parole ya opposition de konanga yi penge Fofana. Mon mboka Didi kiku eza esengo mingi parce que na 2011 eza lit oyo ba tolokola Eliezer Tambo journaliste engagé tolingaki to mona ndenge to moni alternance comme on a porte-parole de l'opposition mais tozi occasion na turo yango tozozela malgré tout ba kowela parce que nani yango a mérité te yango à travers invité na biso to koyeba makambo yango eza ndenge nini poye aponami ko informer peuple congolais. OK bandeko to sola pe masolo ya CLC comité laïque de coordination pour la marche et salamaki awa pour la misolo et bongaki pour la juge ou la cour constitutionnelle bon la neboke binyosu to présenter bino siko invité ou la kakabino na kotika bino te na cause la permanent pour la magazine to komi wapi mwana mboka mbote Didier Kikou. Bonne santé. Oui, ça va. OK, honorable question ya liboso to mito sola mo moke masolo oyo ya comité laïque de coordination to banana kuna bongo to kokita marche salamaki honorable yo obundaki mingi na mboka oyo Congo pour na changement ekote na mboka oyo Congo pour na anti-valeur bandeko ba lancer officiellement marche 15 millions ya l'état ya peuple congolais limwe boy ba juge na biso kuna na cour constitutionnelle ba ko sala makambo longo banité ba marchaki mais to moni absence totale na yo à ta place moko kitite même interview moko te osali place wana elingo le bani honorable. Merci Didier Kikou, merci Penge Fofana. D'abord notre début à émission on doit avoir une pensée de pièces en mémoire de nos frères au Bakoufi Nanzela et Alouf. On doit commencer peut-être par là avant d'aller dans Makambo ya CLC. Parce que l'eau que salaki que nazala na marche wanate eza Makambo. Moi personnellement j'ai soutenu la marche parce que marche ezali ko refléter au mutunyo so congolais nyo surtout ya normal azali ko linga Makambo eza. Des marches à comité laïque de coordination. Je suis très contre les gens qui osent aujourd'hui s'attaquer soit à la comité laïque de coordination, soit à l'église catholique. Parce que Batouba c'est ça qui est opposition Bangouane. Opposition Koufaki Namboko, Koufa. Bakomi va convoquer, basali action moko Batouba Zoyate, Bango moko Babatami. Oh, je suis en insécurité, Lokuta. Il a fallu que l'église catholique, à travers le comité laïque de coordination, Batelem. C'est là que vous avez vu le mouvement citoyen et paille, le groupe, parti politique et paille, tout, au bazaki qui aspirer au changement, qu'on s'associe à comité laïque de coordination. C'est l'unique arme nzamba pesa kibiso pour na ko reviver ba force. Les lois kozala quand même insensé. Ya omona kaka mutu o azalaki ko tambola pembeni na batu wana les lois banda ko attaquer l'église catholique. En attaquant l'église catholique, d'abord c'est marcher contre la volonté du chef de l'État. Ceux qui mutu prétendre kozala mutu ya chef de l'État parce que le chef de l'État lui-même s'est déplacé à Keti Rome. Rome wana kendaki ko salani. Mbala liboso ba mona chef de l'État s'est déplacé ndenge wana bon mbala liboso te mais oyo tomoni na minute oyo akekuna chef de l'État wakati koloba non Fridolin Mbongo azwaka des fois des positions opposées à moi. Félix azomona makambo ndenge wana te. Nous nous sommes battus dans ces pays. Un,
pour la liberté d'expression et d'opinion. Il faut que la batouba à la libre. Ceux qui, les cardinals, l'ambongo, à Monique place au kotambo la malamute, à l'obino wane kotambo la malamute, c'est pour autant qu'il y a eu à combien d'ennemis? Qu'est-ce qui a fait que les chefs de l'État se déplacent jusqu'à Rome? C'est ça le problème. Mais ceux qui n'ont marche, n'a kozonge la moi qui n'a marche, pour qu'il ait expliqué. Ça c'est pour vous dire que, mais c'est tambour que je suis, je soutenais à 100% la marche organisée par le comité laïque de coordination. Mais Nazalaki n'a qu'à tirer soutien, Nazalaki peut reprocher l'organisateur une chose. Est-ce que tu as la même n'a qu'à marche? Ce que tu as dit, marche, panneau oya makambu ya bajuge ba démissionner ezalaki presque pas. Et comme dit 15 millions, 15 millions, 15 millions, 15 millions. Ngai tambwe soki basenga kanga conseil. Même nengo zomo na vient nga Franck et Diongo Chamba. Il par la type polo il y a 15 millions de dollars. Bon, c'est bien bon, mais moi s'ils me consultaient avant, je pouvais les déconseiller. Ce qu'il fallait qu'il toque un chiffre, il fallait qu'il toque comme Tokomi. Balobi 15 millions va soupçonner Vital Kamerhe. Ok? Tokomi 15 millions. Toche wana tolobi bon, tozo soupçonner Vital Kamerhe. Tokomi 20 millions. Toche mwana mobali oyo azalaki na Mukoko Samba. Toche 20 millions Mukoko Samba. Toche na se 22 millions André Kimbuta. Parce que wana Gentini Ngobila mtu ayebisa kibisozi. On nous a dit ça. Tous les patrons des médias na Kinshasa, ils allaient venir na ngaba kibambi shintwa, ils allaient Sampengo Mbei, ils allaient Jean-Marie Kassamba. Tout le monde était là, va venir na Marcel Ngotienyi à la prospérité. Tout le monde était là. Alobi na biso boye qui a vu province oyo basali encore pas seulement que ba signer engagement na batu misusu ebele mais ba ke quand nengo zaki komona na bulu yeke wana ba ke ba bendi 14 millions de dollars. Après, il y a 8 millions de dollars, ce qui fait 22 millions de dollars. Mais qu'est-ce qui fait? Des places que la dimension à FCC a la capacité à broyer Batou, au moins pour ceux qui sont distraits. Mais bien sûr, heureusement, tous allés sous les couloirs, mais allez, tous les gens, oh, Vital Kamerhe, oh, ceux qui va faire ça, ils sont bons, mais, oh, balobi à Mukoko, ngatem tu nazolo, Molière azana Kinshasa. Ceux qui bazana posa ba preuve, ba ke pa Molière alobaki na yake azana ba preuve nyonso. Boke kuna wana 20 millions za mbongo te, wana eza ya l'état te. OK, makambo ya 22 millions, eza ya l'état te. Mais si on voulait aller en termes de chiffres, il fallait ça. Moi j'ai reproché ça. Mais oh il y a lutte contre la corruption. Soué ya Félix marche wana ceux qui otali ango tali na regard ya expert. C'était une marche pour soutenir le chef de l'État qui est en train de lutter contre la corruption, qui est en train de lutter contre la concussion, qui est en train de lutter contre la rétrocommission. Il a fallu que Batoba comprendre en Uniwan. Mais comment on a dit que on a évité ceux qui ont ceux qui ont flatterie, on a télé bon, Église catholique. Vous commencez à vous attaquer à l'Église catholique. Oyo biso nyonso tozalaki muke toketo talibango. Oyo ba papa molim. Batu ya Kabila baboya kosala même ko célébrer ba messe l'église catholique compte tenu acquaintance nango na opposition. Ba koma diko kende bake na centenaire. Kuna pe David, pasteur David Ekof. Abeti pe bango mwa egogo bakimi mbango. Ba komi ko kende na eloko moko za kota 8 necesse kuna ya tata moko azakana ebite soki monseigneur soki nani ngana ebite. Et Mikolo wana ceux qui otali si vous vous rappelez bien, ba koma tiko kende ko luka ba yindu. Baba na kosali la bango ba messe. Vous sentez que ces gens-là, les lots, Mokili, Monde, bah comment on a biso sérieux si nous voulons nous attaquer à l'église catholique? Je pense que c'est pas ça. Mais pourquoi M. Tambwe n'est pas allé? Papa Nangaï, Nanzela ya Lufu, accident et Salemi, plus de 36 morts à Bande Konabiso. Mais ça coïncide normalement, on devrait décaler la marche. Ne fût-ce que pour que tous les Bande Konabiso au Bakoufi. Au Bakoufa Kinzela Lufu Bazaba Rwandais. Parce que
bino musala na bino nyonso eza kaka Rwanda bajan ya marketing ya Rwanda. Ce ne sont pas des Rwandais. Il fallait que to décaler marche wana pona oyo komela kibiso. Je ne pense pas, Didier et Penge Fofana, na zone du matin que même ba organisateur ya marche wana tozo avocat na bango maître Hervé Diakes. OK? Maître Hervé avant di kaka boy ndeko na ye même père même mère akufi mukolo wana okaki okende marche. Mutu okaki okende te. Nous les faisons ata mutu moko te na ba organisateur. Okaki okende mukolo wana soki ndeko na ye propre. Tata moko mama moko akufaka na eloko wana. Les fêtes ya kobosa na yango ezanini. Ce n'est pas parce qu'on aime tant la patrie, non, c'est parce que seulement on considère que ba oyo ba kufi wana bon bazaka ba congolais mais bazaba ndeko na biso. Qu'est-ce qu'on a à voir? Tout ça la makamna biso. Ce qui pomoni le chef de l'État a annulé son déplacement pour le Japon. Vous pensez que Ezaka blague? Ezaka kaboye parce que j'entends les gens qui boyebi nauti koyeb sa maman moko azola nanga peut-être maman Lauriane azana Londres yatinde la ganga kabilo moko boy oh bazokata batu mituna paka juma bazokata na lobi maman Lauriane na senga kabino boye soki bozokende ko fouiller na poubelle bokende ko fouiller ngai okosepela na biso tout comme okosepela na biso te ngai na lobaka boye au moins pour une information sérieuse, crédible, vérifiable. Au Kolanda Tokomi. Wana, en tout cas, nous avons un adversaire. Nous avons un parce que je sais de quoi je parle. Je sais de ce que. J'ai donné une version. Même après des années, vous allez trouver que M. Tambo avait donné la vraie version. Une version qui n'était pas politique. Une réalité. Yango Zomona. Tangu batu bafandi namoni mwana moko boyebi mwana oyo ayaki na biro ayaki wana ndekweleze na yo kibobenginga boya yaka na ye wana nakuti mwana wana oyo alobima kambo ya bamova sakanya ye kuna babeti batu masasi na kingakati soki ndengeni to yambi mwana wana soki ozwi version ya pesa kibiso tango ayaki na version akeko pesa na oyo ezotambola na réseaux sociaux batu bazomona ba lokola bazwi découverte. Est-ce que c'est la même version? Est-ce qu'on a besoin de ça? C'est la diversion tout simplement. Nous avons besoin d'informations crédibles et fondées. Moi je me pose la question. Ce qui Joseph Kabila ligne ça là, ce qui est le contre Félix. Il faut former basoda moussous. Basoda tout. Autozana bango lelo. Ba travailler na Joseph Kabila pendant des années. Ce qui taliba moussous comportement na bango eza et bembanyo kabazo banga Kabila collègue Félix. Parce que azamutu ba umeli na ye Asa soda lokola bango, balobi on ne sait jamais, un jour à cause on gagné. C'est comme ça qui a créé la peur. Nakati abad. Est-ce que parce que Félix Azamuto Amandu quitté, nalobakango chaque jour. Félix Azamuto Amandu quitté. Ce qui vous a posé à causa la coup d'état, il y a facile na mokili. Oui, bokosal. Bokene kosala ngui pas Félix. Azana Amandu quitté, Azana ninte. Bolingi bolo banine. Kaka 21 combattants ou atindaki pe bangwe pa na bino de former bang. 21 combattants, Bazara Mandou Kinine, il y a quelque chose. Mais ce que nous savons, c'est qu'au cas où quelque chose arrivait aujourd'hui dans Mbok, c'est ça l'avantage de la position au biseau de Zali. IDPS a tika jamais que ça la rébellion. Mais aujourd'hui, IDPS a eu pouvoir dans le modèle. Azana ba milice, c'est là que les gens pouvaient comprendre. Parce que awa, ba Jacob ya oya utiko ya awa. Bakanga bango ke bango bato akamwena ntsa tolinga tomona Félix abimisi basoda moko atia même na zamba azana bango te. Alors tozana basoda oyo tozo prêcher mi colonio so que un soldat, un militaire, un policier doit être apolitique. Na lobaka na Maison Blanche, il y a un général qui a travaillé avec 4 chefs d'État na Maison Blanche. C'est ça. Il y a que Mokonza Koya Aleki Bino Botika Bozo servir la République. Alors, nous, on va rester là-bas. Les leçons qui li kamboye li Félix. Est-ce que Tokoluka? Tokoluka parce que Tokoyeba que c'est connu. Félix Aza entre Maboko Yaba Soda ou ba travail na Joseph Kabila. Il est là, mais Azo considéré que Bazaba Namboka qui doivent servir sous le drapeau. Félix Aye Lelo. Lokola Kosa la 2 mandats là.
akosala de mandat na ye na pété soki alongwe ngai na koti na travailler pe na bango soki nga na longwe nani akoya sima nga na ebite soki nani akoya sima donc à travailler pe na bango. C'est comme ça que les choses doivent se faire. Donc c'est là que j'ai dit quand on fait la marche c'est bien bon mais mukolo wana tokokaki kosala yango te. C'est tout ce que j'ai reproché. Mais sinon marche soki otali ba makambo nyonso balobaki c'est le soutien à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Va soutenir. Ok, honorable Makambo Koloba, mais honorable Namonde, comme ce sont rêvé, bon, l'information mingité. Tala Makambo Koloba sur les réseaux sociaux, na Makambo Koloba sur la télévision, bateau va soutenir mon Konzamboka. Il y a un moment où on va Kaoza, chauve-souris. Bande ko tu vas soutenir Félix Tshisekedi Tshilombo. Baza ko contredire marche ya celle-ci totalement. Bako combattre ba foot ba vie que bateau va échouer bateau va pouvoir bumisa biso bateau va pouvoir bengana Félix bazo bossa na ki même marche wana ba Thérèse kapanga la bakenda ba aussi mukendi bakenda si le te ba raté banani ba boma bango honorable mais autant ko contredire na zo baté honorable bozo en tant que yo ndeko Eliezer tout zo lingo soutenir mokonza mboka po batu tout baza sima mokonza mboka baza contre bandeko ba ko marche ki mokolo mwalende le 19. Naliga qui ont utilisé le terme presque batutu. Na comprendre un peu parce que on peut épargner nga nazo soutenir Félix. Pourquoi je le soutiens? Parce que c'est l'incarnation de notre victoire. Auto mela auto perda baka Thérèse Kapangala barosi mukendi. Pour na ko arriver que tocha Kabila pembini yewana Félix. Oyo olobi que yango bazo benga yo chauve-souris oui. Si c'est pour ça, je dois être chauve-souris. Ozomonanga, nga itambu. Ozomonanga mutu ako flatter mutu. Na flatter mutu ponani. Toute personne qui prétend être proche de Félix et qui s'attaque à l'église catholique ne soutient pas Félix. Azo sala, j'ai la déstabilisation à chef de l'État. Il fallait que bakangema koloko kende Rome te toza contre l'église catholique. Nakati ya marche wana ba marcher partout bino ko couvra kyango. Est-ce que oyo ki place moko bazo finga Félix? So ki za marche ya soutien te ya Félix. Est-ce que oyo ki ata place moko ke bango wana bazo finga Félix? Vous mona ke bato bazo comprendre te. Moi j'avais dit aux gens tous ceux qui soutiennent les chefs de l'État, il fallait que ba participer à la marche wana. Les chefs de l'État veulent le changement. Les chefs de l'État veulent lutter contre la corruption, aza contre la corruption. Non mais bino bovani na banda ko bolingi ko marché te. Le chef de l'État lui-même a parlé par rapport à ce qui s'était passé à la Cour constitutionnelle. Il a dit c'est insupportable. Ça c'est le banda Joseph Kabila basali ba élection soki komi. Yecho mona la Cour constitutionnelle s'est prononcée et zongisima. Erreur matérielle wana mbala liboso ba corriger ngo yango. La volonté politique de Félix. Mais c'est ça. La volonté politique. Et ont dit même ba finga ka Félix chaque jour. Grâce à la volonté politique, il y a Félix. Les CLC bazo marcher parce que ba comprendre que il faut tolongola biloko biso tozaki ko bundela na Félix yango yango. Bino botele mawana ke te toza compte. Bobandi ko finga. Ozomona nga tambo mutu ya kolanda biloko so que za na réseaux sociaux et pour là ya biso ba congolais. Qu'est-ce que nous faisons quand ko finga na entre biso na biso? Ben information ya lokuta wana yo kike bazo kata batu na njili bazo kata batu mitu na njili biso batu to alia tozomona yango te mais na réseaux sociaux bi. Ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. C'est là que j'ai dit au moins ko soutenir chef de l'État. Ezama kambu ngai na yebité. Ce n'est pas kozala. Je sais que ba flatteur bazo kansake bazo aider chef de l'État mais place azali. Je prends l'exemple ya Villa Kinshasa. Ba bengi chef de l'État kende ko fongola Bokas. Ba bengi chef de l'État kende ko na lancement ya Kinbouvet. OK? C'est bien bon. Mais wana za musala chef de l'État te. Ngai tambo soki batu na kangai na lingai na loba na chef ko kende te. Nga. Mais le la chef de l'État, pour ça na yeza ya ko stimuler ko sunga ba gouverneur ba travailler. Yango moni azwaki misato atie bango na kitunga kena bango na États-Unis.
ala kisabango tabato parce que ba gouverneur na biso ils sont en train de tourner le pouce. Moi j'avais dit au chef de l'État kaka na bémission oyo na loba na chef de l'État soki kolananga bisika ozali nous devons partir. Il y a une époque, il y a un gouverneur riche avec un peuple pauvre. Toko tana période, il y a un gouverneur travailleur. Retroussons les manches. Pour que bateau va travailler, il ne faut pas toquer un changement de mentalité ou au PC pasteur parce que namboka oyo Bible boy et ko convertir parce qu'il faut qu'on tourne na kisasa awa. Soti dimanche, okokuta tala l'église nyonso za kotonda. Mais samedi oh ya ke lobby dimanche kende na ba boîte de nuit na ba balcon nyonso biloko nyonso okokute toni ba batonda ka wana eza banani. Les gens qui n'ont pas de position. C'est là que j'ai dit qu'est-ce que nous pouvons faire? Il faut imposer na ba gouverneur ba travailler pour que ba travailler koloba na gouverneur nyonso omoni Kinshasa Congo oyo toko reliango na banzela avec une autre stratégie mboka nyonso toko piaka. Et moi, si ça ne dépendait que de moi, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Ok, ba gouverneur boye na séminaire na bango na bayaka. Ok, boye, ok. Bamboka nabino, ba province nabino, ezana mbongo tote. Mutu alobi, oh yanga ezana mbongo te. Allez longwa, tocha mutu mususu. Parce que l'argent s'est créé. Ezana bamboka misusu ezana ba désert. Mozo mona kelo kwa kolia izanga kate. La différence entre Mutuna et Niama, la personne est capable de produire et de changer, de transformer, de créer. Mais Niama Sala Kayangote, c'est là que Dieu a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, Muto Azana, Lokola Nzambe, na image Nzambe, Azana capacité à créer. Ce qui n'existe pas. Bolobina va gouverneur, voilà, nous vous donnons une année. Une année où on a continué sans franter le gouvernement central. Ça là tout relié kaka province na yo na province voisine nzela ya munene boy qualité ya nzela ya ngoyu bakanivo ezala boy relié na nzela macadamisé pendant une année. La présidente de la République aura mission d'envoyer ses experts après chaque 3 mois pour évaluer kota la nini boko sala. Mais papa nanga, je vous dis pendant une année toko bana kolongwa na Kinshasa tokelu Lubumbashi na voiture. Ça ne coûte rien ça. Ce qui est en Bongo te kende kokota nyongo ya province. Pourvu ko osale le quoi. Parce que bazozo ka Bongo a kokota projet pe ko ya zimbongo achina poste. On fait ça parce que comme conséquence au moni ne to vandia o komona ba gouverneur wana ba kobana. Oh tozozo a rétrocession te. Botinda ka combien? Parce que le gouvernement central pouvait se contenter na mbongo ya ba minéraux ou ils ont relevé na ba province te. Mbongo nyonso ya ba douane, ils ont relevé na province te. Nous pouvons nous contenter de ça. Le reste de la province va travailler de manière autonome. Ne fût-ce que corrélé, que se relier dans la province mususu. Mais to kobanda ko tambo la pamba. Et puis banzela e kozala. On va le faire. Au bout d'une année, ceux qui m'ont sali le côté bobengisi na Kinshasa bekon ali. Akeka nyamaka sese. Lokola ngana zakana politique ya kovanza batu na prison te. Ngana zakana politique ya ke batu wana il faut pas produire. Pokani tous les gouverneurs là babandi baké basanku suko kata bilanga. Oyo asali le côté. Même à Kinshasa, Gentini a lancé eloko wana. Ya liboso. Okotia bopeto na potopoto. Vraiment. Bopeto wana, tolobiki ne bopeto. Tokoti na Mombeli. Il y a combien des avenues asphaltées au Kotia Bopeto? Avant les autres, d'abord il y a pas inondation. Au Kotia Bopeto n'engeni. Ça pose problème. Voici ma philosophie parce que on n'est pas là que pour critiquer. Nalobi ma stratégie pour na corrélier mboka na banzela. Deuxième stratégie pour na Kinshasa et comme Bopeto. Eza ko lancer ndingo wana te. Parce que Kinshasa ko koma Bopeto te avenue Itaga wana na mabulu wana nani akocha Bopeto. Ozomon. Alors wangata e koma ndenge za wana. Ba isoke balabala na komina Kinshasa. Okocha Bopeto wapi? Qu'est-ce qu'il fallait faire? L'État même soki azana mbongo ta ko sala misala ya makasi. La parole de l'État c'est l'argent. La parole il y a l'État c'est une loi. L'État ko sala nini? Alobi na bakino nyonso propriétaire tout ya lupango.
liboso ndako na yo alobi parcelle, ok, okosala ka niveau ya mulayi boyi ya munene boyi, et puis kuna liboso na yo otie dalle, otie béton ko banda na lupangu na yo tina katikati ya lupangu ya balabala oyo plaza kuna fait la même chose ekokutana, ok, tozana banzela déjà ekozala bétonné. Mutu akoloba ekozala mandenge soki ozana mbongo te ba service ya hôtel de ville ba ko signer contrat avec un partenaire oyo akoleka salelio obandi ko futa mensuellement. Ça se fait dans notre pays. Mutu akoloba ekozala mandenge André Kimbuta yango atesa biso peinture ya PPRD na mituka nani aboya akomisa ba kitu ba to PPRD yango mutu akoloba nanga ke no na New York ba taxer zaka couleur jaune, oui na signification pona nini ba cha couleur jaune. Mais biso ya biso to tia pona ni to tia parce que New York ba chaka ou bien c'est parce que za couleur ya PPRD. Basala yango, l'État a l'autorité. L'État peut imposer quelque chose, ça se fait. Ce n'est qu'après Sande ko sala non, to sala l'État ne fera pas tout. Ba kozo ba privé ba to baluki ba camion na bango, ba bandi ko lokota matiti. Ainsi de suite. Faute de ça, c'est vraiment un problème. Mon mboka il est heures koyo comment na FCC oyo banderole ezate t-shirt ezate toujours na katanga eloko nini basali mayo jaune na kati ya salle Ramazan Shadai ko annoncer bato kolobela keno retour ya Joseph Kabila na scène politique yo ya bien ndenge na yambango normal la constitution ne dit pas ne place ngana zo kama bato constitution mboka na biso elobi boye ancien chef de l'État aza sénateur à vie ezaka Kabila te mukolope Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akosilisa ba mandat na ye akozala pe sénateur à vie dès qu'on l'équipe place wana yeba ke après au commis sénateur à vie nde place omoni ba tushikoyo ba laboratoire ya lukuta ezali tout le monde omoni politique oyo akobandisaka bato finalement mutu ye moko nde mutu azobanga Joseph Kabila mais alinyala alisa bato misu pongi te babimisaki awa ke non la stratégie ce que moni Kabila azosala te lokola aza sénateur à vie donc ekozala ndenge nini ye nde akozala président ya Sénat comme ça lokola akozala président ya Sénat muke bakoboma Félix soit bakosala coup d'état comme ça Joseph Kabila azongi batala boy ezate mwana mobali wana na kinga kati akekolobela batu na yeke akosala rentrée politique na ye akobanda koya na Sénat soki ba installer bureau ya Sénat. C'est normal. Quand on dit mutu il faut être sénateur à vie, c'est-à-dire akosala ka politique vi na ye mobimba. Ezandenge ozomona wana te balingi komona te, c'est comme si la constitution dit que ceux qui ont le chef de l'État akosala li sous politique te. Non, c'est faux. Sénateur à vie, autorité morale et la famille politique na FCC, il a droit à kosala. Kabila a droit à kotambola tambola. Parce que les lois qui Kabila abandi kosala ba meeting. Tokomela maite. Au moins il y a comme kosala meeting. Non mais attendez, il lui reste acteur politique. Ceux qui va lobby rentrer politique na ye. Bino batu bobanga kabanga kaye, nde batu bozo yo kamite mezo beta bin. Sans effet. Alors parce que Nandenge Ezaliao, vous pensez que si vous estimez que Joseph Kabila asala makambu malamu koleka oyo marka ba congolais koleka Félix comme ça ndebo banga ke lokola mutu oyo asala malamu koleka azozonga bakomona lisusu Félix c'était c'est ça le problème. Joseph Kabila azana droit ya kosala politique na ye tomoni sa chère épouse maman Olive akena est na cadre ya fondation na otambona ba soda na ba tenyo ba congolais ba yebi signification te yo solo la Ghana Sylvain Mutomboki ministre délégué à la défense combattant ya UDPS tuna ye teni wane uchiwa ngai na yebi ke biloko wana balati eza biloko ya bagarre de parc ceux qui bakendaki na parc et que batu bagarre de parc nde biloko ngana yebi en dehors de ça nazomona luki omoni même junior lokola azam to FCC omoni alati eloko wana donc bazana biloko na bango wana balataka depuis que autorité morale na bango Joseph Kabila alata yango
autant omonaka bato ya IDPS balataka munyere parce que ezaka symbole ya Etienne Tshisekedi wa Mulungu. Ozomona batali leader soki bato ya FCC bamoni ke eloko bakolata eza oyo omonaki moko batikaki mandefu tango batiki ba mandefu bapapi tambo baye kokata mokolo mandefu yango na kati te tango akati moyen pe balanda yeza te tango atiki yango donc ça complique bikopia kopia donc rentrée politique ya Joseph Kabila eza normal. Maman Olive même soki akendaka na biloko na ye wana ya fondation te même soki akendaka tournée politique elle est libre, il n'y a aucune loi qui l'interdit. Ok, honorable tozongi bongo tokena tozongi pa na yo zalaka na nzungu na yo kuna na Assemblée nationale mais na ina fongula parenthèse moké honorable alobi makamba kini bopeto bandeko na ngai na bandeko nga bokola na ngai sikoyo boyeba ke nzela kisenso avenue de la paix oye bandi banda po matete tika zangulu eza kokatana na quartier Sola na mission quartier Sola ezali wapi place ekola munene institut Bikanga kenda bon pasteur tika zangulu nzela ezali te okomi na kisenso wenzarai na bi quartier de baba de la paix de Kabwani ya katikati ti sikoyo ata autorité municipale moko kitiku na zake ni député qui sait se belelaka parce que ministre té député té bazui deux sièges na vice gouverneur qui sait se Kabwani bana mwa batela classe ezalité honorable to kangi to ke pa na yokuna na Assemblée nationale to yokike poste obobo yaki obokangela ki ba misusu bandoki baninga na bino bolingi bozongela bokomi kobunda na poste cause la rapporteur adjoint à l'Assemblée nationale honorable nini ekoleka kuno juste ko expliquer ba congolais bobo yaki bozongeli lisusu c'est ça la politique to nini bo kusala kuno Didier Kikou d'abord oyo utikoloba ya avenue de la paix heureusement au komi les vice-gouverneurs ya ville ya Kinshasa kombo na ye Nero Mbungu fumu abanga moyo tango zoloba mutu moko ta kiti Yemoko, quand il était simple député, il n'a cessé de plaider. Tout ça, là, n'a pas élément. Moi, alors, j'étais journaliste. Tout ça, là, n'a pas élément. Donc, il y a lieu que, bah, mais qu'à quoi agir. Avant que na koma kuna, nazongela pour na ko fixer opinion par rapport à et le côté mais la soité. Il y a que tala Kabila, azana bagarde, tala oyo azana bagarde. Même ancien ministre, au moins mututu aleka ki ministre, kende na ndako na yo kuta ba policier ba kengela kaye. Ancien ministre. Ti lelo. Soki okepa ba premier ministre nyonso oyo baleka, okuta kana bandaku na bango ba kengela ka bango. Mais comment vous ne voulez pas un ancien chef de l'État azala na sécurité? Azala na sécurité donc en tout cas, on a habité. Et vous trouvez un intellectuel azoloba pe français bien là c'est costume azoloba. Même ceux qui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Longo un jour à cause de la bagarre. Mais pour nini bazaki ko tunate pour nini fait Etienne Tshisekedi azagana ba policier pana. Ancien premier ministre Thibaut Yakufi azaki kana ba policier. On ferme la parenthèse. Toké pana biso. Olobi poste o toboyaki lelo tozongeli ainsi de suite. Oui. La politique n'est pas statique. Elle est dynamique. Ils ont changé. Certainement ngaiti lelo na lobaka. Poste wana ba lingi ba pesa opposition. Eza kamwa sous poste. Rapporteur adjoint. Donc kamwa soupu. Nde ba pesi. Alors que souhait na biso zalaki que tous à la bureau moko équilibré. 3 membres de l'opposition par exemple. Plus 4 membres à FCC. Au moins même na kati bureau, moi débat et kozala, beaucoup bimisa bilo kwa bien. Parce que débat wana kati bureau, nde yaka kokita na hémicycle. Mais c'est fait que bande ko na biso baza tellement ba égoïste ka lokola PPRD. Au moins PPRD na kati FCC, ba égoïste moko na omonate. Ba lingi bazo tout. Mais ce que tangu ba komi na niveau wana tomoni ke bande ko balingite to tindi ba négociateur ba ye ko yokana ke ba meka ko compenser yango na niveau ya ba commission permanente na kati wana ba lobi mo
bapesi 3 présidences, il y a la commission permanente et 3 premières vice-présidences, 3 deuxièmes vice-présidences qui rapportaient. Ce qui fait 12 postes. Dans 12 postes, il fallait qu'il s'y colle Tokabola Yang. Tous 3 groupes parlementaires de l'opposition. MS G7, AMK et Alliés, na MLC Dynamique de l'opposition. Il y a Martin Fayou. Si on a Katiwana, MS G7, bazana 49 députés. AMK et Alliés, Toza 39. MLC na Dynamique de l'opposition, baza 29. Si on a Katiwana ne batali, s'il faut qu'on ait un partage normal, MLC na Dynamique ba kozwa 3 postes sur les 12. AMK a kozwa 4 postes. Et MS a kozwa 5 postes. Pour raison ya unité na ya équilibre. MS a longoli poste na yemoko abakiseli MLC. Comme ça tous à la 4 4 4 4. Partage, c'est un arrangement politique. Parce que normalement le règlement intérieur bazolo bela makambuya poids. Oyo, poids numérique. Oyo batu bazaye belende bakozwa pe ebele. C'est ça aussi la démocratie. La démocratie c'est la dictature de la majorité. Même ceux qui bazana raison te, mais ceux qui ba voter yango et s'il est l'équina. Mais na kati wana to ki bande ka MLC balobi non, biso ndengo wana to zone di matin, il faut que poste o ya bureau tozo yango parce que Boligny que Moïse a comme porte-parole à l'opposition. Non, ce n'est pas comme ça. Mais ce que tant que balobi ndengo wana ba poste etikali bazo siéger 6 au lieu de 7. Normalement mon oiseau méritait kotinda candidat na na bureau wana na logique eza MSG7. La première force politique de l'opposition au sein du Parlement, MSG7. Batoubalandie, AMK et Alliés. L'MSC vient en 3e position. Alors, Bazolo Bandengwan, ils sont en train de négocier. Il y a un basala qui PV à non-conciliation. Batindeli, Moïse Katumbi Tchapwe, président ensemble. Oyo Azalo Kola, président, il y a AMK et Alliés, MSG7. Batindeli pe mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo président ya MLC pour que bango mibale basolola au lieu ya koswana to garder unité de l'opposition. C'est ça le problème. Même ce qui concerne les porte-parole de l'opposition, si j'ai pas anticipé, oui. Et ça un problème moko batu bazo comprendre te. Lelo nazo mona batu. Bon, tokosala boy. Non mais attendez, qu'est-ce que la loi dit? La loi portant statut de l'opposition, Ezolobani. On a pas la carte de la place Ezolobana. En 2011, Balobaka Moutou le Karamutami Balé ne a remplacé la place où on est opposition. Balobaka Etienne Tshisekedi ne a mérité qu'Ozala porte-parole ya opposition. Bino lelo bozui. Boni boke nanzela wanate. Bokum na aline na bino mususu. Yango moni batindi boyo kana ata Jean-Pierre Bemba na Katumbi na ko koloba. Ba misusu ka Bemba a une expérience politique mingi koleka Katumbi. Yenda ko mériter poste ya porte-parole de l'opposition honorable. Yaonga lingina bakisape loi et lobby nini. Pour les lois assus journaliste c'était comme député national. C'est-à-dire mandataire ya peuple. Loi et lobby nini concernant porte-parole de l'opposition. Pour la télévision comme Mbemba Nde Mukolo Moïse Azaboye, loi et lobby, nini de Koliezer. Problème est ya Kimukolo na Kimwana te. Balobaka aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Eza kolobani. Tozolo bela ya Kimukolo na Kimwana te. Même na lingala balobaka. Mwana ko beta pe mbunda, Mukolo abini. La loi s'impose par rapport le poids politique bazolo bela et ça oyo bazo sentir na parlement ozana batu boni parce que il y en a qui pensent que non balobi na Sénat l'MLC a soutenu je ne sais pas mutu ya MS
quelque chose comme ça. Mais tant que on était dans une réunion. Le président Pierre Lou, qui est vice-président Ensemble pour les changements. Nakatiwana, il ressort que l'MLC avait son candidat au bureau du Sénat qui a échoué. Bref, le MLC n'a pas soutenu la candidature de l'autre. C'est logique. Mibeko Zolo Baboui, porte-parole de l'opposition, à cause de la voté, n'a pas tout sauté. À cause de la voté, n'a pas opposant. Biso ndetoko voté. Biso ndetoko voté. C'est bino ba député ndeboko voté. Ba député ya opposition. Boko voté. voté. Ezate ke o kende ko tricher kuna oke ozwi batwa FCC ozwi bango o saliso kindenge ni bobi misela biso mutu biso te. Biso ba député ya opposition ndetoko voté. Boko voté nani. Maintenant Didier Azoloba. Est-ce que vote baloba kango ndengwa? Yo zelati. Tant Didier Azoloba ke na 2006 baloba ki muto ya ye na deuxième position de muto azali. Comme ça to pesa Shadari. To pesa Shadari kasha comme porte-parole ya. Comme porte-parole ya. Non, muto na deuxième position na Congo yebani. Muto na deuxième position yebani na Congo. Isa Martin Fayulu m'a dit honorable. Oh. Yendem dans la place. Mais là ça pose problème. Oui, ça pose problème. Yendem Didier, au moni makambo Zoloba, au kende na meeting ala munga ba obeta yo. Martin Fayulu atikala jamais ko échouer l'élection. Alors bakango Mikolo News. Ye a gagné na ye élection. C'est quoi comme il sous mutu ami balé ndenge nini? Honorable Alobaka sur le plan juridique, Mboka Congo c'est la constitution. C'est la Mboka Congo. Constitutionnellement parlant, donc le baba congolais, tu veux que mutu président élu oyo constitution lobby a prêté serment officiellement, c'est mon Mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Wana ba kozanga mabe toke na mibeko toke na makambo to kokanisaka na mitu na biso wana te mutata maka ba suite muta représenter mboka muta liboso ya Congo Antoine Félix Tshilombo mutalande ya mibale ezalaki mwana mboka Martin Fayulu m'a dit troisième te komo kende Shada ndenge seni lobby comme il dit maki seni to ko représenter biso nyonso ba candidature il faut ton dit mapé mibeko oyo seni lobaki nana azala na ndikisa ko programmer seni ton di matoke ndakate honorable makambo wana to tsona libanda honorable mutako remplacer kuna ayebani botie mona mboka madidi akei tokende. OK, Didier olobi bien, mais ce qui oyo qui déjà professeur Kitoko secrétaire général ya ICD. Olandi mona mboka Steve Kivuata. Oyo ya nouvel élan ya Mozit. Balobi bango mibale wana baza concerné na makambo porte-parole de l'opposition te. Parce que bazo se considérer que bango ne baganya ki élection. Yango na lobby lokola élection baganya tango pa batu mibale. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Martin Fayulu. Comme ça on yaye ya muto landi eza Ramazani. Ya Ramae oko porte-parole de l'opposition. Ce n'est pas ça. Ezandingwa wana te. Martin Fayulu n'est pas sur cette démarche qui porte-parole de l'opposition. Parce qu'il estime qu'il va se contredire. Pour rester cohérent, c'est ce qui va réduire aussi Batunakati à MLC, la dynamique. Parce que la dynamique va se retirer. Aux hommes, Bamuzito va se retirer. MLC, je crois, ceux qui n'ont 20, ceux qui n'ont 19, je ne sais pas, donc, atikali na bango. Et ça va poser, et c'est comme ça que toko kende na élection. Biso ba député toko voter porte-parole de l'opposition. En âme et conscience. Mon amour qui est il y a poids numérique. TV zango. Ya mutu. To lingi to silisa. Tango zaki journaliste mambetali minembo yomoko lobela o tiame ba moyen na o yomoko ko kende na est ko salaka ba recherche. Lelo na qualité na ya député national. Dossier à Est, ça pose toujours problème. Marambetali minembo ba congolais ba lingi ba yeba be électeur o ya yo. Na qualité non ya député information ni okopé sa bango. Oyebi que Mikolo Nyonso bazo benga ngala ezana mama moko abenga kanga na Belgique. Atindela kanga biloko ndeko Eliezer makambo ya minembo ngana za mutu akuna ndeko Eliezer chaque jour. Na lobaka na ye mama. Ngai tambwe na za mutu ya teke bandeko nanga bazo kufa soit mon pays menacé Nazolala. Oui, c'est bien bon de nous rappeler.
Mais je l'ai fait. Au lobby Angwao. Je suis parmi les rares journalistes. Namboka Oyo. Azwa mbongo ya l'état te, mbongo ya mutu te. Je me suis sacrifié pour na kosala ba descente na bisika nyonso ya matata na mboka Oyo. Même tous ces gens qui font des bruits sur les réseaux sociaux. Azo sala bruit. Na koma ata na goma wate. Ayebi ata terango ezalaka ndenge nini te. Mutu akopie kaka biloko boye na internet, bambi na ye. Qu'est-ce que je vais dire? Makambo Minembwe, ça devient sérieux dans la mesure où Batubazo kanisa que nous voulons nous régler les comptes entre nous. Bamoussou balobi wana te. Félix Aligna c'est Aligna concrétiser balkanisation, mais Félix wana a été plus loin quand il était à l'est. Ozo sentir que Moutoumouté me soukié. Alors ici, il faut que je puisse mourir pour la sécurité à l'est, je mourrai. Ça veut dire quoi? Quand les chefs de l'État arrivent jusqu'à ce niveau-là, il y a une population qui dit Théo, Koufa Théo, Batongo, Oya Est, Wan. Oyango, les lots bazana insécurité. Mais tant que tu me conduis à l'obin de Wana, Balobi Tozana n'a pas ça na yo, Koufate. Bakokati Kolobana, ah, Koufa na yo, Biso a Tozo Koufape. Vous avez suivi la réaction de cette population-là. C'est pour vous dire qu'il y a une volonté politique. Et là, on a Kolobaka na bande konanga izani. Et là, oui. Qu'est-ce que vous reprochez à votre frère? Ndeko Nabino Félix, vous reprochez Yenini. Parce que tant que vous fragilisez, j'ai donné l'exemple tant que crash Salemi. Dans le bio tala kakaboy. Massasi wane zwaki na avion à Félix. Ceux qui massasi, ceux qui nin. Admettons que Babeti massasi na avion à Félix. Félix a koufi. Qui pouvait prendre le pouvoir? Et ça va baka fumweto te o bozolo baka mi colonios. Parce que muto ko beta massasi yene muto ko zo pouvoir. Quelqu'un ne va pas tirer comme ça. Allez, ayewana bomber libino pouvoir comme un gâteau sur un plateau d'argent. Biso côté na biso ba congolais, biso tout. Si tout bateau baloba opposant opposition, ezala opposition ya libanda ya diaspora ezala ya awa. Kota manduki toza zéro. Toza nalobi kota manduki bobeta kata masolote zéro. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Tout ça ba promesse ça. Oh, biso tozo ya wana, tozo ya na ba soda, tozo ya na ba commando. Ti boye Kabila ni kendeli moko. Kabila nem to zaki mtu amanduki. Ya wana zo tunaka batu. Ziko bozo la kisa Félix Manduki alikamuni. Félix aza mtu amanduki. Mtu amanduki atingami awa to marché to mtu amanduki atingami. Tomone ata mtu moko te atake obakanga ki mtu moko nzela kingakati na munduki ko kanga ya pamba. Nzela kingakati. Mtu akoya awa kangi si photo na kasavubu. Ngai komando ngai sikona kosalo mabe na kasavubu mtu Kabila vanda kakuna. Kabila vanda hakuna. Ata na nzela kingakati ke bakanyika même mtu moko na munduki azoki ne koluka Kabila tomona te. C'est pour vous dire que nous avons échoué sur le plan ya armes. Félix azamuto amanduki te. Oh bokokati ko la kisamanduki boko kité. Bovanda na bino calme. Mais si vous cherchez à les déstabiliser, vous pensez c'est là que vous allez connaître les vrais ennemis de la République. Parce que ceux qui muto azo sambela na mutu na yeke, basa la Félix mabe, abeta ye masasi, babo maye, mutu wana alinya kotsa, mutu mokoti si abarwande ye wana. Ye wana parce que oyo akobeta masasi ndemto makasi. Alors que nous on est faible côté manduki biso to yebaka yango te. Donc, c'est pour vous dire que makambu ya Minembwe ndenge ezali wana. Bomoni les collègues de Pité, Moïse Nyarugabo, a aussi fait la conférence de presse. Ils viennent, ils attaquent, ils brûlent un village, ils prennent toutes les vaches et les gens fuient, ceux qui peuvent fuir. Et c'est au quotidien. Et nous avons dit dans la déclaration, si il est vrai que tous les militaires qui devaient y aller ne sont pas arrivés, mais il y a quand même des militaires. Il y a quand même des villages où il y a des positions de l'armée. Et lorsque les Maïmaï viennent, ils attaquent, nous tous nous appelons. D'autres personnes appellent, les populations appellent. Les militaires vous disent, nous n'avons pas reçu l'ordre de nous battre. On leur dit, qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous êtes allés faire quoi? Vous êtes en tourisme ou vous êtes en vacances? Des gens qui viennent avec des armes, qui attaquent des villages, qui tuent des gens, qui pillent, qui font la razzia. Et vous regardez, vous dites, vous n'avez pas reçu l'ordre.
alors vous ne connaissez pas la mission pour laquelle vous êtes là. Et des fois, quand on s'adresse à certains de leurs chefs, notamment le commandant de région, lui, justement, donne la justification, il donne l'idéologie, il dit non, c'est une guerre interethnique. Nous disons, mais ceux qui attaquent, ceux qui font cette guerre, ils sont connus. Yakutumba et les autres Maïmaï, ils ont failli prendre Ouvira. Il n'y a pas longtemps. On a utilisé toute la force publique. On a même utilisé des chars de combat et des avions, des hélicoptères de combat de la MONUSCO, vous vous rappelez? Ils ont failli prendre Baraka. On a utilisé la force publique. Ils ont pris Boko. On a envoyé un régiment. Mais lorsqu'ils vont dans les hauts plateaux, ils attaquent les Banyamulenge, ils n'attaquent personne d'autre, ils deviennent des paisibles citoyens en colère. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et donc, ces militaires sont là. Les Maïmaï peuvent venir, ils dépassent une position de l'armée, ils brûlent un village devant, eux, ils avancent, ils brûlent un deuxième, ils incendient un troisième, ils passent la nuit là-bas, le lendemain ils reviennent avec 700 vaches, en plein jour, ils passent à une distance de jet de pierre de là où se trouvent les militaires. Ce que nous disons, vous pouvez vous rassurer, qu'on n'est pas en train d'inventer, et on ne peut pas dire des choses aussi graves que ça, si on ne les a pas vérifiées, si on ne les a pas vécues. Et donc, il y a des choses que nous avons continué à ne pas comprendre. Nous continuons à nous poser des questions. Et aujourd'hui, nous dénonçons, nous accusons même. La communauté Banyamulenge fait objet des actes de barbarie sans justification de la part de certains groupes armés de l'étranger en incursion sur le territoire congolais. Les autorités congolaises qui doivent garantir la protection pour tous les citoyens congolais à part égale devraient se sentir interpellés, surtout quand on sait que la paix à l'est de la République démocratique du Congo ainsi que la réconciliation nationale demeurent le leitmotiv du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis son accession au pouvoir. Na conférence de presse na yewana batu bo découvrir biloba loba bozaka nango na ba réseaux sociaux lokuta okomona mutu moko alobi biso tozali kolo tozomona bozomona te oyo mutu na biso wana ya ani ya mutu alobaka nazomona te bozomona te parce que tellement que bozali kolo makasi na salibanga ozomona te. Boyoki Moïse Nyarugabo azoloba que ba groupes armés wana soki baye armée bazotala bango pamba parce que armée za ba Rwandais toza occupé ba Rwandais ne batondi kuna lobi Moïse Nyarugabo ye wana alobi armée na est bazo favoriser des ba groupes armés pour que bakende koboma ba Nyamulenge. OK? Alobi nengwa siko nani azoloba vérité eza yo muto loba kana biso ke ba officier rwandais nde batondi kuna bazoboma ba congolais ou bien eza Moïse Nyarugabo oyo alobi ke armée bazo condamner armée que bazo travailler en connivence na ba groupes armés ya est pour que basala ba Nyamulenge mabe. Vous devez vous rappeler, je l'ai dit toujours, bato bazolo ba Rwandais, même tant bazo tanga Mamadou ngana yoka ka chair de poule. Babimisa la bino liste ya ba officier rwandais awa. Komwa Mamadou Ndala ezalaka, Mustafa Mamadou Ndala ezalaka ki le rwandais. Awa kufina komi congolais bolobelaka ye, boyo kakata soniti. Boyo kaka soni. Ok, on aura tenu à la Moutuna Mouké. Tant qu'on peut te officier rwandais. Oui, réellement honorable. Bon, officier rwandais armé basé. Sur le robot yango, makambo odombo a rappelé que yango honorable. Tenez ba congolais, osa honorable député national yango biso Congo. Oui, nakata armé na biso ben filtré bazali. Mais mituna mi balé, la lingo peut sa pepe congolais, o meka ko éclairci bandeko. Balobi présence, ba ko sentir présence ya ba troupes étrangères na mboka na biso Congo. Kuna na est du pays. Armée rwandaise, armée ougandaise. Et ça, il y a solo à l'écouter, il y a député national. Mais quand on a vu ça, solo. Nalobi boy, d'abord, nengo zotanga ndeko nanga, qui a l'obaka boy. Est-ce que ngana boy que on n'est pas infiltré? Langage nanga est à la kawanet. Que nous sommes infiltrés. Ngana zalaka nde contre occupation. Nazalaka contre occupation na lobaka za lokuta. Version ya ke toza occupé za lokuta.
à ma qualité d'intellectuel. Parce que dans mon akaba élémenté, et zola qui ça que le pays est occupé, l'okuta. Cela ne veut pas dire que tu as infiltré une armée, on peut avoir les Rwandais na batumiso, tu as na bango. Mais batuwa na soki okeko tuna ye. Moko okokuta kombo na ezala kisoki abiarimana akoma na echibango. Kombo na ezala kisoki ba kombo na bango ezaka banani. Kamurerega soki banani. Alors ba kamurerega wana otali kamurerega alongwa na ya koma ntimba. Donc il se cache. Un occupant ne se cache pas. Nayebi te na dictionnaire nini oyo okuta ke ba occupant babata maka occupant za mtu amakasi aza elombe akoloba moi je suis rwandais mais nayeko konzabino ao. C'est simple que ça. Et moi tu ne vas pas venir me dire autre chose. Donc c'est pour vous dire que oyo lobby entrer à il y a groupe armées étrangères, c'est ça. Oui. Et je suis le seul Congolais. Je n'ai pas la maîtrise de la question. J'ai appris ça. Moi, je ne parle que ce que j'ai détient de preuves. Il y a que voilà, il y a ceci, il y a cela. Parce que ceux qui n'ont commis conversé dans la rumeur, ils ont voté. Il y a toujours avec précision. Honorable Eliezer, tant vous avez qui journaliste, au défendant Congo en général. Mais au Kangamela, moko ba Congolais pour mambo ba tribo linga ngoti. Province à Sankuru oyo kenda boloko. Bali batete ba li alo sona pondu. Lelo baza en otage jusque là gouverneur na bango gouvernement bimakate. Mais ba monika ka baya ya mobo ba eli ya Sankuru ba tolipo ba kei ba inaugurer. Nde Sankuru ya monike bato balingi développement ya Sankuru bango ye. Nini okoloba lokola député national comme moko a province et je vais évoluer les côtés province c'est ça clair. Bon, au moins ni naloba kandoki ya Congo ezaka congolais moko. Ba onyo so bazo ça, c'est la même chose que j'ai dit na bande connexion. Bokoloba. J'ai tout félicité et mona mboka mbusa nyamwisi. Atiki alo botika baje politique wana nga bandande ko nga bazokufa. C'est la même chose, ba groupes armés o bazo mi bon mana entre bango na est, bazo kata baninga na bango mitu. Bande ko mitu. Ezaya baluba. Ezaya bangala to ezaya Congo. Ezaka ya est wana. La même chose tango zo makambozo lo ba wana. Mutu awuti province mususu aza. Omoni mutu alomami kuna. Est-ce que omoni mutu ya Kasai oriental kuna? Batetela na batetela ndoki ya mboka ezaka mutu yemoko. Vous ne voulez pas que pana bino décoller na mboka Lumumba ezawana na ebite soki ndakwa tole kota ndakwa ndele be université andele ezala kanangote to la kisa kya bana tala ndenge bazotanga soki na Lomé mais awa tala français ngana loba na mutu moko les professeurs Omekanda, que je salue en passant, naloba tala prof wana za mutete tala des connaissances à ça zana batete la batonda ki pembeni à Joseph Kabila toutes les portes fermées balingité akoma wana c'est comme si ako remplacer mutu moko we na leadership mais ki leadership na yezo sala nini na loja ezo sala nini na Sankuru ki leadership na yo wana ezo sala nini na Bandundu ki leadership ya Kindoki parce que ça ne ramène rien. D'ailleurs gozo mona balingi bala ki sa gouverneur que aux appétits to bloquer mais quand même c'est déplorable parce que nenge ba ke wana bango na bango les leaders ya kuna ba ke ko prouver yo to ko inviter yo te mwana mobali wana azobanga kovanda même kuna parce que ba okate mutu. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Il y a quelqu'un qui me disait que non a komi ko luka asa la réconciliation na Lambert Mende na lobi bongo ba swanaki
les jeu politique, on a gagné, on a perdu. Aussi mana et pas l'ambition qui est liboso. C'est ce problème. C'est ce que les gens n'aiment pas. Tant que vous avez prêché que un jour tout le monde a failli le Martin, Nande Konaye, Félix Antoine et Tshisekedi Tshilombo ensemble. Tout le monde va zolinga koyo kangote. Bazo betaka masolo ya. To soutenir Fayulu. Oui, tozo soutenir Fayulu. Tant que tozo soutenir Fayulu wana, tozo soutenir pe batoyo ya manduki o bako sala Félix Mabe. Ndena tuna kibato. So ki basali le Félix Mabe. Bako zo pouvoir bake ko pesa Fayulu. Vous rêvez. Et wana to kutala na biso na bino. Mais c'est que la chance qu'a Félix. Au moins moi mobile wana. Ngana ebite. Au moins ba blague wana basalaka. Et pas moi na mobile wana soki osali mboka oyo kopela. Na ebite mutu akotela wapi mutu akobimela wapi. Donc c'est un peu compliqué, c'est bizarre. Merci. Na balandino sur magazine to komi wapi ezala rande boyi. Toyambaka honorable Eliezer Tambwe pour na sentimenté mais à comme ça rappelle peuple congolais nesika obalingaka. Yo posa député. Est-ce que bengi to boy yango to senga toujours honorable Eliezer ami pesa invité permanent pour na ba congolais yango aza député national. Na yaka na émission epenge Fofana na uti koloba na bande komisusu ya poto bazo benga benganga. Na yaka pona kosunga ko expliquer qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Ce qui est ça na makambo zo le kalibanda bino pe boko pesa biso. Mais bon ni makambo ke to pesa kabino. Nous sommes dans ce qui est sérieux. Yango na pesa kabanga na pesa bino ji femme service. Tosi to sambi combien de fois. Vous sentez que mutu soki azosala musala na agence wana okoyoka jamais que tonga ebungi. O ba fongoli carton. Soki ebungi akofuta. Ba fongoli carton. Soki ba fongoli eloko moko même boucle d'oreille ebungi, j'ai fait un service akofuta. Azwa ki perturbation ah bato ba benyi ne kweli ezer mutu. Non, c'était dû na makamwa matadi. Soki ayebisi bino ke bar autant ekokoma na date wana. Mais grève et ça que makambo ya en retard. C'est pour vous dire que aux andengwana, tozana ba John connexion. Tozana ba John connexion. Tozana ba Fifi Bachala, Bichilix et monde. Donc ozomona ke moi sérieux wana c'est ça nous. Merci Bandeko ezala rande boy côté wana penda azalaka orgueilleux pour depuis abanda makambo na ye akosate entrée à M23 bat bazoluka image mona mboka Eliezer akinda na ba moyen na emoko aza député te aza ministre te. Je me rappelle aussi na Katanga na mambetali GDO Kyungu oh lelo akomi na PPRD FCC mais akokamwa pe arrivé à PPRD na Katanga mais balobeli mambo ya bakatakata Katanga te. Mais honorable Eliezer akosaka te nyonso o asala elobama. C'est quoi okosa nani? Tala nani? Omoni ndenge bato bazo ya kotalanga. C'est parce que bayebi ke tozana ba logique moko boy. OK? Toza ba soki ane nakende kopesa bango te nana. Merci honorable Eliezer pour kopesa jour initiative ya mwana mboka Eliezer Tambwe. En même temps initiateur ya Klepto komi wapi. En même temps lisanga otolobaka famille Ndenani RDC Monde retrouvaille yaba congolais. JFM service adresse toujours na Belgique kaka ndenga lobby. Mona mboka combien komona ka batundengwa. Didier kikuna kende to kende kopesa. Tozo bimambala moko mona mboka. Parce que ko mbote officiellement to accompagner to mona ndengi chaque tongo la mukandengni. Ndengwa. OK. Oui ba de ko balandia to ko mo pe ko na suka bo ni ndeko se pingi fofana mutiko lobawa. Sikete kimia nzambe ezala na mabota ya bandeko nyonso balandi biso tokute mokolo malo pe ko bosana te toujours lukunga debout parce que fierté ya lukunga yango toujours Eliezer Tambwe azo honorer bango yango bozomona bazotuna na lupango pona aza commerçant te aza moteki café te mais na musala bopesa kiye nde aza mbumbu ndenge président lobi.